Ende mutu o nga nazo jouer na RDC yende ya sala yango kuna na France. Donc yango na soki nazo loba boye parce que ye lokola zalia wa politique na biso na kamba to ye ba déjà na le 4 janvier ya 2016 ba kosala nini ba kopo to polisa bango. Même ata soki bazala na poto me biso wa unification ya biso to kene na ndenge moko ke le deuxième ba sala makasi ba bima le deuxième parce que biso soto za na $1000, le deuxième bazala na $400. Voilà bon ba le troisième ba le quatrième ba ko yeba ndenge ni ba ko landelaka. Alors toko pesa mbuta godi mbote ayebisa swata moko mibale o ezoleka epai na bango kuna tina ya kolendisa biso. Toko wa pesa mbuta na biso mbote na komo misato ya bule na komba tata mwana molimo sana. Mbuta soki ata mibale misato yo yebi ndenge makambo za kutambola kuna outi pe boyaka ka vantera puisque bimaki pesa biso ata mwanda. Munankumwa tata kisoge lukelo tata lumba tadenge na mutima. Tasumugi mu kengeni mandove vele. Mandove oye. Oye. Mandove oye. Oye. Mandove oye. 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 Bala mandove oye. Oye. Bala mandove oye. Oye. Mandove oye. 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 Bobani kwanzambe ebane ya mayele. Munapa kundungu. Munapa kundungu. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. 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 Oye, Yerusalemu nyamba, nikunanga, tata zambi, umuisu, yeta manda verela. Oye moko, kwa tulendo. Oya mzana katombe sana, kwa tulendo tata sipoki moko ngani. Hamuli Monsanto, oye. Oye. Tata mwanda vela, oye. Oye. Tata mwanda vela, oye. 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 Baba Simo Kimbangu Kyangani, mwanda vela. Olinga, olinga, kute. Yekaka, yekaka, yekaka. Kadini yani mkotulendo. C'est lui l'inspirateur. Yemuta bega mo bela jawa esi makabonoso. Bande konangai na kuno soloba mais de poussa sur mbuta mo paki solokele mo de mo paki mutima. Mo paki solokele. Bade lungana. Bade ngena mutima. Mando bande konangai to yiga pipo. Yemuka lobya ngo deja. Ngakuna isikana salaka. Baba simbisa wana ko bapesa ka un quart baba simbisa mindelete ba blanc ils sont pas blancs ngana bingo baba simbisa baba simbisa ki loko moko boye est-ce que ka récupérer yango azukisi yango sika boye awa siko biso ni 3 quarts ya sûr 3 quarts et ça kacha poko nguna pelekete poko sa minuti kaka na poko na pelekete donc to kaka ya 3 quarts biso to yekola ngo malamu po nzambe ak service ko ya bombaki tanko na biso ya babumisa ki sika wana madame na Eve donc biloba ngato na kwa kwa match kwa kwa mingi mais Olim Sangai to sima na penza nenge match le 4 janvier wana ngana sango kene zo filmer zo kene biso yana hero enfin c'est la kamba tuka to continuer na musala oyo to yekola ngo penza parce que pas mbanza était clair depuis notre catch ndemo le biso na lo bangola ba mbanza ba kini kuna mandombe ba mbanza ba muta o wazo tambisa biso na nini ezalika ndenga lobaki te bambuta oyo zobo ya koyekola mandombe c'est-à-dire bozana retard bozana retard na likambo oyo ndenge ezali koya nazo bakisa pe ndenge papa lobi il y avait une promotion parmi ba promotion tant pas fambaza azalaki koya ko fongola séance inauguration ya chaque promotion alors ezana promotion moko aye na tribune wana ayebisi bana classe donc bakandu enga ndenge baye kotanga alobi mindele bayaka koye kusabisa makamisatu tanga tuni biso to yebite alors ye alobi na biso ete mindele bayaki para makamisatu bayaki kolo yeso azali nani alobi bayaki na écriture ya bango ya misatu bayaki na langue o ya bango lelo soto tindi mwana na classe akeyo la française langue na bango tour ezali koya soit ekoki pour être bisope tokende pa na bango tokende koyekisa makomisatu yambo tata Simoki Mbangu azali nani de écriture oyo boye koyekola ya misatu langue c'est-à-dire Kikongo yango nde alobaki alors alobi ete mingi bozali awa bosimba likambo oyo bokomata avion bokofutela ngo ticket te ndenge alobaki na promotion wana
Mandombe oye. Oye. Si mwanda mudi yangu. Munapa kundungu. Munapa kundungu. Munapeleka te. Basulu Mandombe mbote. Tata simoki mangu kyangani nkwatulendo. Fo bakisa kawana. Nzambi wana ye wana komone wana simoki mangu kya kyangani. Mandombe oye. Oye. Munapa kundungu. Basulu Mandombe mbote. Tata simoki mangu kyangani nkwatulendo. Ye wana. Donc ici comme le morceau continue le morceau de cette occasion en tout cas la si on a pas que se loguer les pas de pas de motif parce que mon cœur donner mon amen bon nazana ba fils ya batio nazwa ki ba photo ba o ba pesa ki ja ba